Très cher fidèle, le Bogard de la presse. Très cher fidèle, merci beaucoup de nous avoir suivis sur GNT Service. GNT Service, il y a bien GNT Service, agence de fret, Martine et aérienne, papa Jano, tous vous et maman Nassi. Ngounounu, tous ensemble, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour la routine d'Abiloko. Et on a ça rapidement contacté GNT Service. Très cher fidèle, j'espère que Bogard de la presse n'a pas boulot pour vous et pour les autres. Au milieu du village toujours. Tous en Moko Yabato Awa, il va se présenter. Il est qui? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est encore jeune, j'espère que vous découvrirez. Le solo, puisque TV jamais est à la radio. Caméraman, si tu es le même moral avec moi, tu peux ouvrir le caméra pour tout cela inviter Nabiso. Voilà, donc merci Francis. Tonton, bonjour. Bonjour. Boni. Qui m'est allé vraiment Nangolo vraiment? Qui m'est allé Makas? Voilà, la caméra s'est présentée comme Bonani au Salarani. Bon, comme on a Jean Vumbi. Jean Vumbi, naza des passages naza Kinshasa. C'est justement que ça, moi, je suis l'autorité du gouvernement. Alors, on s'est profité dans les canaux télé, pour vraiment émission nous après ça, il y a plateau nabino. Naza maître magicien guérisseur. Maître magicien guérisseur au Vandara Wapi. Bon, naza ancêtre, naza descendant. Ya naza descendant en Bengu. Bengu. Bozala boni kuna izaka oyo aye alobi ke ngai nde makambo oyo aye alobi oyo ngai nde makambo siko finalement ton di melanani. Bon nga naza mumboma mbengu aza kulu oyo na kati histoire oyo eza reconnu vraiment pour ce blanc et yebi histoire na ye. Alors ba acte fait oyo ya sala ba événement oyo ya sala na niveau ya ville Matadi et yebani za reconnu. Alors, nous avons descendant naïe. Tellement combo naïe, batu esonara mingite, eza reconsidéré mingite na kati mitema ya batu. C'est pour ça que nous avons na leki na télé, na passe un message, na passe un message, na zong ça pouvoir paix honneur ya libota na kati ya mokili. Maître to sola. Yo jeune boye. Ko sala ka makambo ya ba mengo. Yo jeune boye. Ko simbaka bagwa, ba qui c'est en réalité des choses. Moko dérange kayote. Bon, ngai na simbiki cité parce que eza des actualités o ebotama na ngai pe ebotama na biso na kati ya libota. Pour papa na ngai auti ko sala makambo. Akufa. Bon, papa akufa tikela ngai pouvoir o eza te ke na kendaki koluka kis quelque part. Non. Eza oyo ancêtre atika comme pouvoir na libota. Alors, ndenge ya silika kana acte oyo poso blanc ezako manifester ko sala ko nyoko la population. C'est pour cela qu'il y a tombo kaka azwa mwasi nae na bana bangonde bakitaka nae na mai. Alors histoire nae voir même sika oyo akitela ti lelo eza témoignage oyo ezalaka na chaîne wana elemba na kosila na date oyo akita. C'est pour cela que naie na transmettre message pour nazoyoka mingi bandeko bazana ba pays étranger bazo déclarer et belé bazo ça la bango misala moi bazo ba résister malunga ezate. Alors il y a des magiciens msusu bazo senga il faut ba apprendre. Oui. Non, na ate pona ko acquiser ko tanga komba muntu non. Na lo ba en général. En général mais maître ozana kin oye ko sala musala oyo j'espère que moko ya ba honorable mboka ba bingio. Mais maître, vous êtes déjà maître. J'espère que vous êtes déjà maître. Oui. Vous êtes élève. Donc, nous sommes dans le centre. Vous êtes dans le centre. Dans l'aéroport. Mais les loyaux, Congo, ils ont un problème. Problème, moko to gagnera balité. Congo, ils ont un problème. Moko, ba joueur na biso bazarabi lemba. Mais bino boza wana mboka boyo. Pourquoi peut cette solution la mboka terre Congo RDC a gagné tala lobi to gagné débit déjà 0. Donc pourquoi peut ça rappeler ça kata moi ba résultat te boza kaka ba kisango ezaka na muno bozo le kana TV bozo ba mais pendant que makambo ezebeli ya kosa ba kiseza bino bo peut ça solution. Pour la mboka eza ya biso nyonso eza munene. Eloko nini nakoloba na bakonza mboka basala il faut ba sangisa les chefs coutumiers nyonso ya RDC basangana. Ezana ba chef coutumier oyo bakufa na kala bakufa na choc
ya ex-président aleka ya kala. Alors nakotanga kombo na été pour tous na mamba politique ya wate. Alors anyokola bango pour na équipe ezwa victoire. Misusu bakufa na ba choc ba botela bango ba biloko. Balakela mboka mabe nini équipe moyen avancé ezate histoire na bete za histoire vraie. Par rapport à Kenneth lelo soki baye pa inayo. Solution comment on? Pourquoi pas? Mais yo pour benga bango ke non na ya na pesa solution. Bon, docteur alukaka mutamalade te mutamalade nda alukaka docteur. Mais lelo yo boza kise ke non, bopesa ka bato mbongo bino mbongo boza na rien. Bopesa ka bato mitu ka bino mbongo boza na rien. Maître, ndengo za bo j'espère que za mutambongo. Bon. Mbongo et dépendant et monanaka na œuvre et le baraté, c'est ça. Alors, na niveau na yena platonné ko transmettre message, na ko lobaté ba bien privé. Message na ko se transmettre na bandeko na ngai baza na niveau ya Congo, baza na ba pays d'Europe, États-Unis, na zandeko na bino Jean Vumbi. Alors, na traitaka maladie oyo ezo déranger bato. Na traitaka oyo eza paralysé. Ba maladie songolo PC, maladie belé oyo eza spiritualité ba boakelaka bato. En général na traitaka. Ba nyom o mwasi aza na problème mabota. Nyonso na salaka. Bandeko bazana ba problème ba passeport ebimaka te, pardon, visa ebimaka te na niveau ya pays ozali naza awa soki oko tout ça na message na so se passer na ici na liboso na bino oko solution na yo. Alors ba portifier du bonheur oyo azana posa nango azana bosenga nango na pesaka yango. Oui. Bon, nako pesa ngo propos ya posa oyo yo olingi monta ebima. Bon, Nzambe aza réel. Pour Nzambe ndatia mukili na se yenda pesa iso sagesse oto sa elaka. Comment ça la place tout Nzamba ça la komi pe Nzambe? Non, nako remplacer sika Nzamba azali te. Kasi Nzamba monana te. Tango atie biso na se. Oyo toza na connaissance na ye c'est que biso ne tozo conduire que ko tia guide, tozo guider mukili pour mutu pas se trouver na nzela na ye. Maître lelo yo oye ko sala honorable mosala. Ezande moko pe oye ko sala mosala ozoleka na TV pour na ko expliquer bato. Lelo soki mutu aza na posa ke non, na posa voiture et ya sika. Mais aza peut-être na bakwanga ou bien na basankos ou bien na lubefu akosala ndeni. Bon, pour na mutuna na yo, na ko répondre yo, mboka tu azali même aza na fin fond. Soki aza na posa ya eloko oyo ye alingi azwa. C'est très simple, ya pona ko zo yango. Il faut contacter na ko pesa ye directive na ba façon di oyo akoki ko saela pour se retrouver na eloko na. Soki par exemple ndingo lobby voiture. Voiture eza matériel oyo mutasali na se ya moyo. Alors na koki ko transfert to koki ko saela à travers portifé a réussir mbongo na e pour na monde de spiritualité ba banque eza belé zanga montant. Non, on est allé solo et agence cité dans l'obel. Oui. Et mon en a raté. Et là sans frontières. Alors côté kango directement na portifé et sika oyo yé a ko na ko lobele ça et la pratia. Ils ont la condition. Les conditions nango ezati ngande na se sacrifier parce que na joie temps ya ko s'apprendre mayele oyo nga na zanango. C'est comme que non, pesa maman na bino, pesa papa na bino. Non. Différence ni neza entre wanana oyo yo ozolo. Différence ya ko ya sacrifice. Na bon sacrifice eza mingi na magie oyo mindele. Alors biso na coutume pe pour nazo loba oyo na salaka. Alors na coutume sacrifice ezalaka te. Oui. Sacrifice oyo pour par exemple à Kodia oyo comme enroler bato oyo muntu aza na mayela butu ayibi na libota mususu. Donc libota oyo ezalaki ayote yo yibi Kodia famille na bango et comme ko sengo bato. Mais ce qui est richesse ya famille okotikala ko sacrifier mutu aucun jamais. Liboma okomi ko lokota bilo na fulu. Po bela liboma c'est pour ça dans l'obelio. Po bela liboma donc ozalaki na mayele moko boya ya butu ya mabe. Alors utiliser code ya oyo ya famille na binote okomi quoi
ekomi kosalela o bomengo automatique soki perturber tango ya sacrifice ekoki muto apesa mito yo okokioli okobela liboma okota fulo. Voilà maître, j'espère que tozo kende molo pesa na numéro de téléphone ou est-ce que big ça rappelle baso pesa rappelle ma bota o pesa na numéro de téléphone après to kota na deuxième fois. Bon le numéro na téléphone est 0 plus 243 89 60 69 660 na suka 0 plus 243 89 60 69 660. Voilà 660 na suka. Maître ozana no jeune. Bien sûr que c'est loko ba para ba tikeli. Et moko déranger ka yo te ba benga ka yo maître guérisseur, maître magicien na ba camarade ozara na bango nzinga. Bon pourquoi déranger parce que ça pourquoi déranger ngai po eza musala na ngai eko déranger ngai ne lokote pa yango nde eza mutu za destiné na se ya moyo fona ko sa mission oyo nga na yela bongo nzamba ko zwa pema na ngai alors eko déranger ngai ne lokote. Maître obala oui na mari wana bana bon nande to botité botité mais les loyo maître bien sûr le beke nan botité kamoko boya muta boti déjà et yé pas inayo yo nan botité vous avez une expérience té qu'est-ce que tu vas te défendre devant kaya muto a sa boti déjà ça na expérience j'ai belé ouais te moi j'ai belé makasi oyo nakutena bakana on a traité oui pour traitement ya biso eza nzete koyeba makasa oui ezate ke o sala bozo non wa eza traitement ya nzete soki nzete permettre yo te seke comme to koti siko na spiritualité soki nzete simbite spiritualité oui c'est que eza na moi likambo eza na kati alors pona yango témoignage eza belé na ko tia ndenge na passé numéro oyo ayebi na saele musala bakoba na kobenga pe sur place ne toza na plateau maître point nini bambongo na bino ebele ebimaka na cercueil soki bato toyambaka bato ebele omona pena muto aye pena boye mbongo ebandi obima na cercueil nyoka bimi nguma tout ça pourquoi ebimaka kaka esika moko boye bato babangaka mbongo ya solo il faut babangaka yango lisusu sikoyo na lobi boye ngani na plateau boye na yete pona ko sala comédie to na ko loba na ko sa spectacle na niveau ya plateau non spectacle eza musala te jamais bande ko na biso ba docteur pour comme exemple na ko loba bande ko na biso ba docteur bayaka na plateau ko pesa message ya médecine ndenge batangeli bayaka te na maladi na niveau plateau bani ko opérer pour pesa expérience ya musala o ya salaka. Les loyaux sont capables de continuer à nous former, pas qu'on ne peut que défendre quelque part dans Moussala. Déjà bazalak. Oui. Déjà oui. 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 Donc sans faute. Parce que les lots na maramba bali. Kuna j'espère place aux awana bali zala na ngwe betama po anini baganya raté. Bon, nga za na kota balonté. Mais misala ya propos ba besoin encadrer l'équipe. Bon, on a ça on a ba élèves na ba sala. Mais les lots bato bazo kotala yo na poto monde entier, pesa numéro et pour le lobasuka na ba dédicace poto ka bwana émission na biso. C'est pas la première fois. J'espère que o déjà ezanda kuna yo moi ba numéro to kozana. Donc vous a parlé na yo so kozana problème, oyo leki mais sauf que na zaka moins difficile pour na omona nga. Parce que naza ya batu. Bon, na zamingi eliloba na nga ya suka ekozala. Bandeko na nga nyonso baolanda ngai naza mingi na sima na bino ba o nyonso ayebi ke basaele musala et permettre te simba te naza awa Jean Vumbi na ko traiter le dossier na yo tout oyo ya problème oyo oza nango pose solution. Alors pour na contact na nga na ko pesa eza 0 plus 243 89 60 69 660 na suka. Oui, 60, 69, 660 na suka. Oui. Justement, naza na bureau oyo eza eyambaka. Ah, okay. Sans faute na kosolola naye. Pourquoi pas to solo?
Merci beaucoup. Pesa ba dédicace bato bazo kotala yo, ba fan na baza ebele, bazo kotala yo. J'espère que bato ebele surtout bana banzangungu bana ba Congo, hein, bana bato betu na Sony, betu na Matadi, betu na Congo central, bazo kotala yo. Moi message ata moi na ndenge kaka ya Kikongo ata na moi Kiyombe bazo kotala yo et puis na ba dédicace. Bon, bandeko na ngai ya poto mvutu ka fioti na ndinga ya Bwala. Bapanga munyo soki na Bwala kinzenza kele partout ba pays d'Europe, na Afrique ba pays étranger, panga beno ya ndiaye. Panga beno ya ndiaye. Mezi buje beno ntima. Mezi buje beno ntima, ba problème nyon soki na beno. Soki ya permettre que via simba ka fe mukele awa. Ça on a résoudre les problèmes beno pour na dédicace pangi nyonso melanda émission yake na kutala beno nyonso bambote ya beno pe bandeko nyonso o bazan Europe par-ci par-là na salo bino bisika bozali. Merci beaucoup maître. Bon, merci beaucoup. Na sepeli mingi ndenge yo yambinga na kei na plateau na. Merci beaucoup. Merci na honorable oyo abengisi biso maître na ndenge kisasa pona komona na maître ezape ntaka vete baza bandeko na biso il faut toujours se soutenir to yeba qu'est-ce qu'il faut faire maître j'espère que vous avez déjà ndako na yo ko banda ko leka moko soko zape kuna osalima ba image na yo ndenge ozo ko traiter bato otindelinga nga to chango na chaîne ba fanatique toujours bazala toujours à la ligne bazala toujours na information balanda ko dans le bon par rapport ya bien. OK, na sepeli mingi ne loko lobeli ngai ndenge déjà to komi ndenge lobi to komi libota to komi famille donc kozonga nanga boye dobe fe nyonso maladi bazana niveau ya centre musala nyonso na kwa nazo sala okomona ba image po ba image eza metikalaki ba donc ba komona ebele oyo na traiter na ba témoignage po ba c'est ça. Merci beaucoup maître. Merci beaucoup. Très chers fidèles, vous étiez nombreux, c'est un jeune, il faut qu'on paie ses chances. Batebele bako biso trop. Ngai na bimisaka mbongo, ngai nazalaka boye, ngai nazalaka boye mais aujourd'hui tout le monde a makamama malonga te mais quant à moi je vous dis restez toujours branchés côté sur votre chaîne Mouko Tombolo TV avec le Bogard de la presse. Merci beaucoup na GNT service na ndenge botala kabiso tous ensemble, il y a pas de souci. Bogard de la presse toujours na service ya ko servir population.